Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Toujours dans ces jours, na New York, aux États-Unis d'Amérique, chef de l'État congolais, président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi Tshilombo a accordé ba audience na ba personnalité ya ndenge na ndenge, notamment président ya FIFA o ayaki po ba solo na o Italie à venir ya sport ya République démocratique du Congo en plénière mokolo ya lelo. Ba sénateur bazo examiner état de siège pe du sous calendrier na bango nini ba ko traité au cours ya session ya septembre oyo tozali okolo ya lelo mo ki dezo célébrer journée mondiale de langage de signes ezali nini toko découvrir yango tout à l'heure na édition de monsieur lelo on a zene sengo mingi ya ko présenter les biso. Mbote, merci NFTP Conscience pour payer la KNB News et message pour informer nous toujours d'une manière très professionnelle. L'édition le bandit tikato fongolango na sango oyo 250 000 doses ya ba vaccin et zerami mokolo lelo jeudi 23 septembre na RDC ndenge message et pesa maki na docteur Jean-Jacques Mouyembe coordonnateur ya équipe ya riposte contre Covid-19 na RDC ya talisi que 3 sortes ya vaccins ali déjà disponible à Namboka na biso motonyoso akoki kopona vaccin oya lingi manyoso ali bongo pona ko lutter contre pandémie ya Covid-19 tokozonga na bino avec ba force d'état na mikolo ezali koya. Tolobaki on est bandeli président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi azwami toujours na New York wapekende ko participer na 76e assemblée générale ya Nations Unies mokolo ya lobi apesaki ba audience na personnalité ya ndenge na ndenge le kana kindenge nini Nathan Siata apesi biso compte rendu ya nyonso salimaki kuna. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé série à audience moko mokolo lobi mercredi 22 septembre 2021 en marge ya travaux ya 76e session ya Assemblée générale des Nations Unies. Ya liboso ezalaki na le président zambien Hakainde Hichilema oyo afongolaki journée de travail ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na kobima na ye na audience yango président Hichilema azalaki amplement satisfait na première rencontre oyo entre deux personnalités oyo ba échange na bango ezalaki mingi tourner autour ya ba relation bilatérale pe ya bon voisinage. Tozali deux pays frères, ba problème la biso esengeli ezala résolu autour ya table moko pe na esprit moko ya fraternité. Ba pays na biso mibale ezali na grand potentiel oyo esengeli to faire bénéficier ba pepe na biso mibale ndenge atali saki au cours ya interview moko exclusive oyo accordaki na presse présidentielle. Deuxième audience ezalaki bongo accordé na madame Rebecca Nyandeng de Mabior. Azali vice-présidente ya Soudan du Sud. Selon Badir Naye ayaki mingi ko faire part na président ya République démocratique du Congo oyo pe azali en même temps na casquette ya président en exercice ya Union africaine ba avancé enregistré na accord ya paix oyo ezalaki signé na ba protagoniste ya mboka na ye. Madame la vice-présidente a profité qui peut pour remettre na président Tshisekedi invitation ya homologue na ye ya Soudan du Sud pour se rendre incessamment na mboka wana pour na visite moko d'état. Président ya FIFA yepe pona ye ayamba maki en audience na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya ba échange na bango Gianni Infantino président ya Fédération mondiale de football atalisaki na chef de l'État notamment ba évolution ya projet éducation par le foot na République démocratique du Congo. Peter Pan, ancien représentant américain na région ya Grand Lac africain yepe ayamba maki na mokonzi ya mboka pe ba échange na bango na président de la République entre autres ezalaki bongo ba question ezalaki abordé mais c'est pas à relever qui ba question sécuritaire pe lisusu ba défi oyo ba pays ya sous-région ezali bongo confronté na yango. Journée oyo ya jeudi 23 septembre 2021 ekozala bongo très chargé pour la chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président esengeli ayamba bongo secrétaire d'État américain Blinken. Hormis série ya ba interview oyo esengeli accordé pe lisusu na ba médias internationaux ndeti CNN PVOA lisusu ezali prévu rencontre moko na Alexander De Croo, premier ministre belge. Et c'est quand même mokonzi mboka na premier ministre belge oyo bakobeta masolo oyo pe etali relation entre la République démocratique du Congo na Belgique, Kinshasa et l'équipe partout.
plénière na Sénat mokolo lelo ba sénateur baza ko examiner nyonso ezali ko salema kuna na état de siège pe lisusu calendrier na bango ya programme nini bakolobela au cours ya session ya septembre oyo nde ezali na ordre du jour bolanda image puis commentaire pour saluer l'entrée. Après l'Assemblée nationale, conférence de président et à Sénat et adopté avant projet à calendrier et à matière et à traité lors de la session et à septembre au Fongama qui est le 15 septembre et un mois en cours. Conférence de président Ozala qui réunit mercredi autour de Modeste Bat Lukwebo, président de l'Assemblée nationale, Ozala qui bongo ba différents présidents de la commission parlementaire, Pele Soussou, président de la chambre haute Ozala qui wana Modeste Bat Lukwebo, ba s'accorda qui sur ba différentes matières et à traiter au cours de la session Ozali essentiellement budgétaire. Avant projet Ango et Kozala présenté na plénière mokolo lelo jeudi 23 septembre. Pour na kozala adopté na chambre des sages. Projet en ezali ko comporter notamment ba aérien législatif pe ba initiative ya contrôle parlementaire et ba nouvelle matière. Concernant ba nouvelle matière, tout signalé entre autres examen et adoption à projet de loi de finances rectificatif ya budget ya année 2021, projet de loi portant réduction de comptes ya année 2020, pe sous projet de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Tout signaler le sous que plénière ya mokolo lelo ezali ko prévoir également évaluer à huis clos état de siège ezala décrété outa mai dernier na président de la République démocratique du Congo où a cela que deux provinces notamment à Nord Kivu pe Ituri ezala sous état de siège pendant kozongisa kimia. Chambre des sages a décidé koyeba nini ezali koleka kuna pona ko renforcer ba force pour que SMBO Canabiso ezonga na kimia. Donc Sénat et continue mosala pour la session oyo ya septembre. Kinshasa et l'équipe partout. Sénatrice. En tout cas, toujours na palais du peuple wapi ba député provinciaux bayamba maki na audience na président et assemblée nationale Christophe Kodia wapi ba ki koluka e pona koluka ko résoudre problème ya ba paiement na bango batalisi que bazali impayé ou 6 mois déjà. Image puis commentaire. Groupe moko ya ba député provinciaux bazala qui réussi mardi 21 septembre 2021 na président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia na cabinet na ya mosala ba échange na bango tournaki na etali bongo problématique ya ba aérien de salaire pe ba émolument na bango. Lisusu ba eli ba plaider auprès ya président ya chambre basse ya parlement na etali insertion au budget national. Na sorti audience na bango chef ya délégation ya ba député provinciaux yo alobaki na micro ya bandisango que président ya chambre basse ya parlement alaki kolanda situation na bango lors ya question budgétaire dans l'Assemblée nationale. Bango batalisaki que bazali ba assemblée provinciale donc esengeli bazala bongo prise en charge na autorité pour que bango pe bafuta malokola ba élu du peuple na yango bayaki komona président ya chambre basse ya parlement on a soumettre un problème na bango o ezali bongo ba insérer bango na budget national maintenant que ba kutani ne ape ba solo na ye bazali kolika que suite favorable et cause na ngamo na bango pour na ko éviter les ba députés provinciaux ba grève topé ba kanda ya ndenge na ndenge pour na manque ya salaire. On va qui que bazali impayé depuis plusieurs mois ba députés provinciaux ba simbaki na no ministre ya droits humains à mois août dernier asi kino lelo yo bazu solution te misusu kutu ba akizaki ministre ya finance Nicolas Kazali ko bloquer dossier na bango uta boye inaye na ministère yango kasi bango bazali ko continuer ko landela de part et d'autre pona ko ba bisika blocage ezali ko uta pe koluka solution pour que bango pe ba vivre po bazali ba père pe ba mère de famille et sengeli ba vivre malamu pe bazali pe ba élu du peuple dossier et tikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Na oitali procès chebe ya esengeli ke fonga lobby et l'équipe yango eza reporté le 6 octobre prochain faute ya manque ya avocat ya défense Nathan Siata a pessi sur détail.
efongwamaki mokolo ya lobi mercredi 22 septembre 2021 na prison militaire ya Ndolo, procès en appel sur double assassinat ya activiste ya droits humains Floribert Chebeya pe Fidel Bazana ezalaki bongo renvoyé mokolo ya 6 octobre oyo ezali koya na haute cour militaire. Deux ya trois personnes oyo bazali impliquées comparaîtra qui na audience ya mokolo yango ezali bongo commissaire supérieur Christian Ngoyi Kenga na sous-commissaire adjoint Jacques Mugabo condamné na 2011 na peine capitale par contumace na premier degré. Motif ya renvoi oyo ezali que des officiers oyo bazalaki assisté te na avocat na bango meli susu République démocratique du Congo partie civilement responsable azalaki pe notifié te. Ezalaki bongo décidé d'injonction ya poursuite vis-à-vis ya fugitif yango. Bazalaki 3. Ezali Christian Kenga, Jacques Mugabo pe Paul Mwilambwe. Bango misatu ba 3 prévenus oyo ezali kaka na bato mibale oyo tochaki bango maboko. Bango mibale pe comparaîtra ki mais bazalaki assisté te na avocat na bango. Peut-être ezali na devoir mo constitutionnel oyo ezali kopesa possibilité na haute cour militaire ya ko s'adresser na babaro pour na ko désigner avocat pour na ko assister bango. Mais les sous République démocratique du Congo comme partie civilement responsable azwaki notification te ya audience yango. Donc à comparaîtra ki te ezali raison oyo nde esali ke démarche administrative ya cour et saisir ba bureau soit ya Gombe soit ya Kinshasa soit ya cour ya cassation peut-être ba pesa ba conseil na ba prévenu pe notification ya date ya audience na partie civilement responsable oyo ezali République démocratique du Congo. Toyaki ko convenir que ba partie civile pour na ba client na biso mibale en commun accord na cour ya ko remettre à 2 semaines audience yango ndenge a déclaré ki na presse maître Richard Bondo moko ya ba conseil ya ba partie civile. Pour le rappel, major Christian Kenga pe garde du corps na Jacques Mugabo bango mibale bazalaki condamné par contumace na première instance na peine de mort na haute cour militaire pe verdict oyo ekoyaka na 2011 soit une année après liwa ya Floribert Chebeya pe Fidel Bazana. Kinshasa et l'équipe partout. Stylo Simba pe kaye yao ezali ba produit ya Beltesco atie na vente po na bana o bani bazonga classe mona yo azala mayele pe biloko na ye eumela tango mona ye préféré na yo ba produit ya Beltesco sombela ye kaye yao pe Big Simba. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba kaye yao ba stylo Simba pe ba kaye cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba kaye ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti. Tozana bakaye à 100 feuilles quadrillé ligné, tozana bakaye à 48 feuilles quadrillé ligné, tozana bakaye à 24 feuilles quadrillé ligné, tozana pena bakaye à 12 feuilles quadrillé ligné. Ko bosana te, tozali pena ba stylo Simba ezoko ya ezokoma, tozana ba stylo Simba ya bleu, tozana ba stylo Simba ya rouge, tozana pena ba stylo Simba ya noir. Tozali lisusu na surprise mususu mbula oto bakisi, toyina bakaye cartonné ya ba jeu kitoko o bana balingaka. Ko bosana te balobi tangu ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. On est bandé l'homme qui les a célébré journée mondiale de langage des signes et langage des signes zanini importance nengo et zanini comment promouvoir langage des signes image peu commentaire.
Le 23 septembre de chaque année, Mokili célèbre la Journée internationale de langue de signes. Journée internationale de langue de signes et elle a proclamée comme telle aux Nations Unies en 2017. Elle a occasion unique pour soutenir l'identité linguistique et diversité culturelle. Il y a des personnes sourdes et malentendante. Fédération mondiale de sourds de Balansaki défi mondial aux visé pour enregistrer l'utilisation de la langue de signes dans l'instance locale, nationale et mondiale en partenariat avec l'Association nationale de personnes sourdes de chaque pays. D'après Fédération mondiale de sourds, il existe environ 72 millions de personnes sourdes dans le monde, et 80% de bango vivaka dans les pays en développement. Kasi motune koyi kotuna mapona ni kolobela likambo etali journée de langue de signes yango ezali simple raison ya koyeba ko bato ebele na mokili bazalaka bamalentendant pe bautilisaka collectivement plus de 300 langues de signes différentes. Yango ezali bongo ba langue naturelle à part entière distinguée na ba langue parlée, langue de signes internationale, considérée comme la langue véhiculée na ba langue de signes peut également utiliser lors de la réunion internationale entre groupes. Langue de signes est très important pour la personne sourde et malentendante. Baeba ko se communiquer malamu ezali moko ya ba combat ya kokotisa na ba école o esengeli pour la personne malentendante bazwa pe accès na ba cours pe bazala utile pour la société. Ezali très important mokona lelo koyeba tokomi wapi na o etali bongo langue de signes na mboka na biso nini esalemaka mpona bapersone sourde pe malentendante bazali na droit ya kovivre na société lokola bayike pe basusu. Ministère ya droits humains pe ministère ya baffaires sociales koyeba lolenge kani kozwa bango en charge pe koyeba lolenge kani koinsere bango na kati ya société afin que ba contribuer na développement ya mboka et non bazalaka toujours na babova kotambola kosenga ezali vraiment malamu te. Journée lelo ezali journée ya réflexion pe mobilisation na o etali bongo langue de signes. Kinshasa eleki partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité en continu. Kasinaningala, topé Sarabino, information bien traitée. Pe le sous ba émission, il y a ce qui le cola qui politique nulle part ailleurs. Comment ça n'a été qu'on s'abonner? Effectivement, il faut réfléchir. Beaucoup de gens ont un problème avec leur entourage. Par moment, les gens comprennent mal les chefs de l'État. Lorsqu'ils comprennent mal les chefs de l'État, ils ne savent pas comment orienter la pensée. Par exemple, du sénateur à vie Joseph Kabila. Ils ne savent pas comment orienter sa pensée. Or, s'ils comprennent au moins sa pensée, ils n'auront pas du mal à soutenir ce que lui pense. Je me demande combien au jour d'aujourd'hui rencontre le sénateur à vie pour partager sa vision actuelle par rapport à l'évolution de notre pays. S'ils peuvent le faire, bénéficier de l'expérience pour qu'un jour eux aussi occupent des fonctions, ça serait une bonne chose. Tous ces émissions ont une augmentation de la recette à l'État et mati de 30%. La Banque centrale balobi que ça de jamais vu beaucoup de choses au Kenya du Bosso ils ont Kenya de plus en plus kasi population d'angam na ils ont mis tout na pourquoi bazo mon répercussion concrètement t'es na vie sociale na yango qu'est-ce qui se passe corrélation exacte entre le deux concepts koto dozo sepela kemisolo so kota koto batu bazolela qu'est-ce qui se passe au fait? Bon voilà, sur cette question il y a un problème. L'autre fois je l'ai dit même sur ce plateau ici, par moment il y a des part et d'autres de souffrance en termes de communication. Quand on parle de réserves d'échange, rien à voir entre les réserves d'échange et la baisse des prix et autres, tout ça, les sociales, rien à voir. Il y a vraiment une grande distance entre les deux. Mais c'est seulement la façon dont on a placé, comme on aime bien le dire, les robots de communication pour parler des réserves, de l'augmentation des réserves d'échange. Ça poussait la population à croire que les réserves d'échange avaient un impact dans la vie sociale ou peut-être dans qu'est-ce que j'ai encore d'autres. Ça donnait envie d'espérer. Parce que vous savez, les Congolais sont comment? Lorsque nani réserve d'échange est mati, nani salamate, des PDC banda, Congolais peuvent s'asseoir. Ah, réserve d'échange est mati. C'est que, ça veut dire que ça pousse les gens comme ça. Les gens ne comprennent même pas. Aujourd'hui, les gens commencent à chercher à savoir, réserve d'échange
Moi, j'en ai reçu beaucoup de questions. Papa, réserve de change des anonymes. Mais quand vous expliquez à la personne, mais pour le ce sont des phénomènes normaux. Les réserves de change ne vont pas venir influencer aujourd'hui, par exemple, la baisse des prix ou que sais-je encore d'autres. C'est purement, s'il faudrait le dire dans des termes très simples pour que on ne puisse pas comprendre, réserve de change. La caisse d'épargne moko ya banque centrale. Okay. Ça veut dire mon wana et souvent mingi moka pour investissement et souvent mboka so mboka za un déficit ba ko so bon récemment vous avez entendu les FCC avaient laissé selon ce qu'ils disent 1,5 million lorsque Caméré est arrivé, il a dépouillé les réserves d'échange pour utiliser, ça veut dire ils ont investi. Élection ezali biso pe to sepeli na situnga ina sepeli makasi na ndenge mokonzi mboka alobi ke élection na 2023 ekozala parce que na moni directement que opération na nga 0 voix dans ma province 2023 0 voix dans ma province c'est mimba la moko ba onyo so ba postulaki na province na biso na ba province mususu pe basali quelque chose te directement tout ba yate. Si vous avez dit oza eli utaki na province te tikala na kini parce que la province on sala ki logoté na moni déjà que opération 2023 0 va dans ma province et simbi. Mais pour quelle fin en fait? À part ça yo postuler to kotia bakali te parce que ba osala logoté ba tiaka kale na muto wa osala quelque chose te donc to kotia kale nani a mérité à longo. To continuer l'émission la biso bande quoi opposition ba sala qui marche na bango le 15 to lobela qui d'ailleurs na yo le même 15 wana to za qui na plateau ba projeté marche le 29 septembre bango bazo lobela le kambetali de politisation aseni et puis koloba non à glissement chef de l'état sur asia lobi que glissement ezate est-ce que c'est encore important pour la bande opposition ba marcher? Oui eza droit na bango kaka ndenge tout le monde qui a le 21 batu ya IDPS ba membre ya IDPS ba allié ya IDPS ba sala ki manifestation na bango ba marché na kimanyo so na autorisation ya gouverneur de la ville monsieur Gentiningo Bilambaka oyo a confondre ka Yumbi na Kishasa mais Yumbi nani province ama Ndombe za province mususu moi nani ya Yumbi wana eza Kishasa te moi mboka Yumbi wana eza Kishasa te ndenge Gentiningo bila sala ka moi confusion mingi apesi bango autorisation ba sala ba manifestation na bango mais na moment ya aboya ki bango parce que tout le monde qui na suka féliciter la police que bo décalé non mona ne tso comme porte parole la Gentiningo bila non alobi tolanda ki yango biso nyonso tozala ki wana alobi bo décalé de 2 jours nini te parce que la journée mondiale la démocratie mérité tout ça la manifestation pour tout la qui sana mokili mobimba ke Congo to na démocratie existe donc au Kamakana nango le 15 journée mondiale la démocratie manifestation et monani ya opposition mais il faut les bon là qui savent vraiment que démocratie est allée na kati ya mboka na biso botala ba opposition ba opposition ba sali manifestation na bango la police est encadré bango ti na point de chute na bango est-ce que ça la manière na kati ya mboka na biso na pouvoir ati les gelou to monde ndenge policier comme même na niveau ya koiba téléphone ya batu babandaki ko sala marche na mutu akomi policier azoki mambango peuple azola na sima pesa na téléphone nanga na pouvoir ya les gelou. Mwasi ya soigné na mobali na ye mobali bengani mwasi na ndako mwasi akokende na belle famille to pe akozonga na famille ya baboti na ye nde motuna totuna ki lelo Peggy Ilunga pe Arvisa Kabazaki na terrain bo kanenge population ba répondaki
Libala ezali union entre deux personnes de sexe opposé oyo balingani basangani pona kotonga famille elongo. Kasi lokola tolobaka ntango nyonso bisika bato bavandi ba problème to pe ba mésentente ezangaka te. En cas ya problème na kati ya mariage lelo totunaki motuna soki mes attentes to pe désaccord ezali entre les deux conjoints et comme à niveau que mobali atia mwasi na ye libanda ya ndako mwasi ya libala esengeli akini na famille na ye to pe na belle famille tokitaki na terrain population balobaki boye na baboti oyo baboti ngai na kekuna bango bapesi nga conseil nde nazongi epa nayo nakokende epa na binu te nakokende te nakende kosala nini yo so opesi nga luto olobi nkende sikoyo nga nakende kobondela yo nasala na yo nini nakokende te nasimika nzela nake epa na biso nake kovanda ye aokepesa rapport epa na biso nga mpe fo nakende na famille na bango bayeba mabe ya mwana na bango ntango bakobenga biso na deux famille mpo famille na bango bakoyebengaka famille na nga tomoni mwana aye awa problème eza nini bango isola bango na bango nga ifaudra kimela nano premièrement na ifaudra kimela epa na bango po famille wana mutu bazwanga en charge mwana bango mutu azwanga en charge soki baboyaka mbelenga naza na mwana bango te yango ifaudra kimela epa na bango soki kasi okangi biloko noke epa na bino oke na ntongo na 12 heures mutu mosusu oyoko tobenga mobali mabe yeba ndenge osalela yango soki ezalaki kande bimisi papa biloko na libanda yo mpe lakisa ye motema mabe kota na ndako bimisa ye libanda botika ndako ya bato polele mwasi aza mwasi na ngai aza na ndako na ngai na bandako nyonso mabe ezangaka te me na ntango ngai na ye toza na problème ye akokende na famille na ye te parce que ntango akende na famille ya kozwa banzela na ye mosusu mais soki akende na famille na ngai donc ça veut dire aza na susi ya libala na ye na ndako na ngai yango akokende na baparent na ngai mpo na batalaka ye chaque fois mouvement na ye nyonso parce que kobima na ye akobima na bandeko na ngai akobima na famille na ngai c'est ça aza sous contrôle ya famille na ngai libala eyokomi pasi basi meme na banzembo oyokaka ndenge bayemba na banzembo ebele te mwasi akilikili asimbaka libala te asimbaka libala te yango wana po aza mwasi babalaki ye ata mobali abwaki biloko libanda akokumba kaka biloko wana akepa famille ya mobali soki famille mobali nde baboya bi mobali noko ya boyi totona esika kotia yo te yo zonga epa na bino mais soki sikoyo famille mama mobali abi fanda tomona pe mosusu bafanda ba 1 mois ba 2 mois ti mpe azonga epa na ye soki aza mwasi malamu afandaki na basemeki ne malamu na babokilo ne malamu bakolinga te akende conseil nga na kopesa kaka loba bayokanaka te na babokilo na basemeki mais soki bazalaka na bango bien bakolinga te akende il fallait soko kangi biloko kende ne pa ba famille ya mobali ofanda kuna so famille mobali baboyi wana ndo yo zibiloko nayo okay mais so famille mobali ba mama fanda wana tokotale se okay pa kocha mwasi na ndako te po yo déjà pa na bango akolinga tete mwasi na ndako mwasi soki babengani ye ya mobali na ndako premièrement katoloba mwasi ezali mwasi oyo babali na mobali apesi mbongo ne dot soki babengani il faut directement amona famille ya mobali akokende pa na ete à partir ya famille ya mobali nous bakoma pa ya ndeko ngoma yeba soki problème ni passer ate ba mwasi na mobali directement ta okende pa na bino donc pa na bino c'est qu'on a profil be banjera no mususu jamais okende na famille na il faut passer na famille mobali donc kende na famille na yo moko et ozala mabe pourquoi parce que ezala ba famille mususu oyo bayebi makambo libala te okomi ne pas la famille na ba garder yo risque pas na yo moi ko perdre pe libala pourquoi on voit dans kuna bata mulai mobali peso azali ferme akolukati a récupérer bien landa yo atikio on de banjera mususu libala no pe bebi alors ils allaient mieux que ceux qui moi si babengani akoma na famille mobali ko bake to bimisa ki mosono na biso pona kopesa na libala wana donc azamu mutu na biso to ko perdre bongo te il faut pas que la famille na banda ndeko na ye ba ye ba za problème ni s'agit encourager ba encourager dans le miable moi si azongi na libala na ye ceux qui moi si ayebi mobali na ye malamu ayebi comportement ya mobali na ye ye moko ako juger soki akende pa na bango to pe akini na belle famille na ye kasi na oto yebi ezali important moi si akimelaka toujours na belle famille mais ezala belle famille o pe bazalaka na compréhension problème na libala ezangaka te kasi lolenge ya ko résoudre pe ya kozwa makambo nde esalaka ko couple ezala mature pe umela ntango molai Kinshasa et l'équipe partout hey.
Aussi édition lelo na sport na compte ya na foot DSMP a gagné qui équipe ya Simba de Colosie na score ya 2-0 et les cas qui ndenge nini Nathan Siata pour na ba détail. Ndenge moko na avec club Pelu Popo oyo ba gagné qui entre de jeu na bango ya ba premier match ya 27e édition ya championnat national. Darin club Motema Pembe yepe na tour na ye a gagné en déplacement. En effet, club ya ba vert et blanc ya Kinshasa ba réussi quand même qu'on s'imposer devant association sportive Simba ya Kolosi na score ya 2-0 mokolo ya lobi mercredi 22 septembre 2021. Grâce na Jean-Marc Makusu Mundele, DSMP a fongola qui marque na ye na 74e minute pe Stevie Mundele Nganga oyo azali nouvellement recrue na équipe oyo ayaki ko baki sali susu bimu susu juste kaka na fin ya match na 92e minute. Comme ba équipe ebele oyo ba gagné ba premier match na bango DSMP lisusu azali ko compter 3 points déjà avant deuxième journée na yo ezali prévu week-end oyo ezali koya. Kasi pona ba tenant du titre tout puissant Mazembeye akokota na compétition le 26 septembre oyo ezali koya. Kinshasa et l'équipe partout. Là son succès. Et la édition il y a le 23 septembre 2021 on a ça qui n'est mingi à présenter les bino ce moment là qui toko boy na télévision et ça grâce à Hervé Zaka ou à Joa Kibilili réalisation et c'est mama qui na Timothée Kaembe la réalisation il y a Nathan Siata toujours la coordination et un grand lieu à communication du Mukenti Manga ou à continuer ko coordonner mon salanga la bino to kutani prochainement na souci moko ya ko servir bino ne tout ça la bino mon salapo pour informer bino etika la devoir na biso. Bye. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.